Soki boyoka voix ya Chimène Kiala, botiela ngai c'est bon tokos. Batia ba cœur comme ça, toye baso boyoka nga bien na lobasu makasi, na koloba na makasi, problème ezate. Ça va na moni ba déclarer que c'est que bazo ko bien. Bozo ka Chimène Kiala bien pour boyo ka bien. So bozo ke bien te boye bisinga. Na moni ba chelinga tokos. C'est bon yaya. Ah, c'est bien. Nati kelio. Très bien. Tant oloba pour nga continuer oui, na. Manuela na besoin. Oui, na besoin ka ya 5 minutes na zana ba message mi balé pona lekisa. Ya liboso ndenge ka Frida côté la kinga na direct lobby. Atike la kinga message ngape na ye kozongisela ye réponse ya message na ye. Frida pakolanga buzo bate. Wana penza na oye biso avec autorité ko pakolanga buzo bate. Po muto azo finga yo Manuela. Ale yo ye comme ozo banga Manuela otangi kombo nanga. Ko pakolanga buzo bate Frida. Po assumer ba responsabilité na bino na Manuela. Mutazo finga bino Manuela, ale bozo latisa Chimène. Manuela lobi ale boyo ko pakolango Chimène. Ko pakolanga pe buzo bate Frida to kabola mobali te to lia te to mela te eloko te. To yeba ni pete. Message nanga pona Frida yangwana. Deuxième message nanga ezabwe pona Chantal. Chantal, na ebite soki makambu Manuela azo expliquer yo ya mbila, ozo comprendre angote. Dans ce cas-là, somba ba coton tige nettoyer mato ino bien po ezambala liboso pe mbala sukanga Chimène na oya ko pesa yo explication. Soko zo kaniste po na moni koza tellement mal entouré, il fallait penza na expliquer yo. Chantal, tozo kende eloko bazo kangela yo po nazo répétele yo eloko bazo kangela yo eza mafinga ya Facebook te omoni ba mafinga auto finga na Facebook mbila ba plainte nango akipa kango te eza diffamation mbila kipaka na yango ta pesa kango importance te eloko yo ezo sala ke nga Chimène na kendaki na mbila mbila zo bengisa biso nyonso tozo leka na mutalaka mbila kaka yonde bazo convoquer yo te po bambina Angelo spekala te semaine okati ko sila te semaine prochaine mbila obenga bango ba oleka eloko mbila azo ko lekisa biso nyonso na mutalaka eza meurtre eza tentative de meurtre avec préméditation. Na expliqué bino préméditation pour tellement baza bazoba ba yebi ba comprendre ta musute mona préméditer la kisinini préméditer la kisi boye na expliqué bino bien na lingala pour to se comprendre préméditer la kisini préméditer ça eloko bozo kana po sala po na ko likambo mi José ba mekaki première fois esimba kité deuxième fois esimbi te troisième fois esimbi te quatrième fois yango nde bachubaki mi José Mbeli na Villeneuve Saint-Georges. Nde bomonaka wana eza crime, eza quelque chose ezalaki prémédité, eza eloko ya par hasard te. Yango moni biso nyonso tozoleka na mutalaka mbila. Mbila liso abengi nga lelo pour ton information. Po atunanga Frida c'est qui? Na ebisi mbila vérité. Ndengo mesana ko créer groupe po otinda kabakendaka ko bomela ko batu ko tshela ko batu mbeli o créer ya sika so ya sika kosanaka bobeba naka bozongani mais ye muto komi ko kundela yo mikolo yo o mbila yo kaki déjà vidéo na yo ndenge Frida tangi kombo nanga et puis mbila tuninga sous deuxième question. Deuxième question à Tuninga, Satonge la kisinini. Na explique mbila bien Satonge kombo sika opesimi José. Yeba, nyonso ozo sala de A à Z, mbila zana biso, interprète baza. Pour ton information, les lobbies, tozaki mercredi, mbila explique nga ke ba convoca ki Josiane Mondele bazaki na mbila kuna na mi José. Soki na kosi potuna bango. Chantal, ya yo ekomi pembeni.
salaka na ba video mbangu fingaka pona moni ndeti Manuela azopeli soki peleke se Manuela fingi yo Shimen Manuela fingi mwana no Shimen Manuela salio Shimen ya nga Shimen na Chantal na sala arando na yo ta na tikala pe ko déclarer te ke na sala arando na yanga na yena tanda yo ba vérité na leka o sala arando na Manuela na Shimen te na tana ote Chantal. Pour ton information, rêve à Chimène, eza milingate, omoni ba bitumba na bino, eza rêve na ngate yaya. Kaka muto ade ano na rêve a kosomba ndaku, na réalisango. Ah, imagine ce qu'on a keza na ba rêve mikie bongo. Oh, yaya, ngate, milingate, nga Chimène rêve na ngomoni leki na nga obo finga ana Grace Mandela, leki na nga wa landinga na sima. Tuna wera ko expliquer yo qui est la pétrolière Grace Mandela. Boyo kaka association na ye ndenge basolola ngo misunga. Azotongisa lisu hôpital na Congo. Oyoka ba rêve a famille na biso. Ya minende. Ba milingate niveau na ngate yaya. Omode atne na sauter taf niveau ndaku yaya yeba proche onga na obeta après mokili eloba. Yo na osepela na masinga na bino publicité ofele na olelango fort bo lembate Chantal ya yo ezoya liwano ekomi pene omoni ka bana nga ozo finga soki nga Chimène ngozo konsa batuke na fingi bano nzamba punir nga soki kaka bana nanga ofinga wana Chantal yeba ke liwano ekomi pene bazoka ngo kala te Chantal oskoma utste Chantal okoma utste na modeli nga Chimène na osola na mbila okokoma utste tuna kende poyo na moni ozaka tellement zoba kende ake tuna tambila po bato baza pembeni na oba okosa yo kende ko lukata mbila moko tuna ye tentative de meurtre a expliqué yo ata ba peine ya bato yo basala ka ba crime po bato ozana bango pembeni ba okoso ba loba no vérité te Chantal ozana merde. Osana merde. J'ai vraiment souhaité te le dire ce soir. Tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Pour qu'un certain oh, soi-disant Osala qui te yaya. Tout n'a pas expliqué yo. Organisatrice. Ndenge ba benga ka mo grosso. Bo ebite ke ba mo grosso nde bango nde bazwaka plus. Yaya. Nyonso to lobby. Avec preuve. Chantal oposta na mukobokende ki olata bagan olinga bokende banda ke Château Rouge bokutana na obobenga kada. Bokende chuba mbe kombo ne Mi José. Ngando kombo na ngoni ni. Ngando kombo na ngoni. Ngando balinga ba chuba Mi José mbeli ngando kombo na ngoni. Ngando ya Mutalombe. Ah na Mutalombi Chantal obenga biso na caméra. Ndengo yelo baka mbila azoba te mbila apenza azoba te Chantal o comprendre penza ke o kokende préparaka déjà muta regarder le mwana ba nebele ponga Chimène o kotika ngaka na vie bien tant obima 10 ans 15 ans yaya o kutanga grande femme d'affaires pona za nzambe bina bo benga mandoki menzambe nanga abengi mandoki te pon nzambe na amta ebinga bino nyese bo loko te ba Chimène akoyeka jamais na yaka na se justifier ka pa biloko mo ba salite solo ko ngala lesi na kipe na pongisi moi vie na comme si propre na miso abatu Chantal oposa na ba fino ezane zoloba nazwaka onde nini nani ayebi te vazio ebemba mama na oyo yoko salanga okola kisange loko yo tango zaka na toilette na yo entre quatre murs oyebi ke likambu Chimène azoloba eza solo ozalaki na ba problème bakataki yo carte nga Chimène na déficience 500 € ozalaki na mbongo akolesa bana na yo te mbongo wana eza ya nga eza makila na nga nyonso na koloba ekoyela yo vaze eza mbongo alabaka malédiction sans cause et nul n'est sans effet mais nga malédiction na nga sikilisa na yo c'est avec posolia mbongo na nga 500 € na pesa na maboko cash
okowanga nango soki ta mosusu nasalelaka Western Union na miso nzambe ta mosusu preuve penza eza te ya napesa yango na maboko ntoki. Franchement Manuela excusez nga penza ifale nabimisa oyo nazalaki nango na kati c'est bon quoi. Ah ouais Chimène so video esili landango ta la video tango yo zoloba makamninga na osala po comprendre makamninga ndo sala soko sili so ebisinga na kata nga na démarrer na nga na tikela ke parole ne bandi kitoko nga na kati na nga ba faux profil nyonso ba gros bisous bino mosala kitoko ya toke na bango ka bongo muta obangisa mutazate mafinge boma mutu te nga bakofinga nga bana lelo ti lobi mais tant que na miyebi o bazoloba na zango te talinga te pour votre information boloba Chimène azotinda Manuela ngo ka bébé ko Manuela ngo ka bébé po Chimène azoya tinda ye te kotwana batela na yo batela information merci batela énergie pour nga mona zoya batela énergie kitoko ba gros bisous Chimène Kela yoka oyebita mu wenge kabwanaki wenge kabwanaki Manuela kitoko akendaka na nani akendaka na Chimène donc Chimène Kela na Manuela kitoko awa mutu akoleka te ka entre nga na yo bakoloba ndenge balingi Manuela mulembe Chimène masoko na ndimi bakobunda manango Chimène zoba ya Manuela tondimi ata ba Chimène boya Manuela tondimi na biso nyonso bokoloba tondimi donc ba gros bisous Chimène Kela balobaka kaka monika foko ba jaloux fo bakoma na suka donc un message na koye bisoka na minute Chimène je t'aime beaucoup donc je t'aime ma sœur moi aussi bisous kata na ngana banda ko pupula na leka bana membre oh Manuela kitoko na bino na oka posa hotelema na lembi na posa ovanda te me na oka nde posa hotelema boyoki wana babenga ngo Chimène Kela bakelos 100 000 fois star tangu wenge kabwana ki Chimène Kela akenda na Manuela kitoko atikalaka na koko ebola te me akendaka na Manuela kitoko veut dire que tangu Manuela kitoko azobunda rando oyo Manuela bengaka Chimène na kombo ya Jonker Quartier Suka veut dire que Chimène Jonker Quartier Suka azana ngambu ya Manuela Chimène Kela o biso batinyo soto yebi neti nga Manuela kitoko na vandiawa fi moko ya teti 300 tokende 4 ans na rando fi ya teti o amonaka mutu asukise na internet azate siko ndebo monaka Chimène mona ndako nga Manuela kitoko Chimène azana ngambu na ngapo nga na mesana bongo so na otambo na masa mobwe na tali masa na nga mutu bitumba te atali kambo eza ya ngate mais so yo bundisa masa na nga pembeni nga naza na okotele pona olinge kipe pola te mutu abambela nga masa na nga judo ta bambela mabele te na okotele donc tant que Chimène azana Manuela qui amitié na biso eza très bien relation eza très bien mutu akoleka te epai ya Chimène nga Manuela kitoko yaya bomeki bana bakenda mobala kenda koto mobali na bloqué bino mobala leki kuna fingi mwana mwasi boye koto bana na kangi ba porte siko boye lisusu koto Chimène Manuela kitoko Chimène azo utiliser nga Manuela fia tetinga na yebelo nga na lingi est-ce que bino boye bi ke mission na ngande na vandi na kiti chaque fois nga na bando ya direct tang nazo loba Manuela kitoko fia defi bo comprendre te tanga na yaki rando Zozia na zalaka te landula zalaka te na bunda rando na zalaka nga moko na débit nande makambo changement de fréquence ekoti Manuela kitoko fia teti na bandi na komba bitumba pena gaka makofi pena ka mana onika ba bolit na ba coup de tête tang ba master nga ba mobi oni Britannique ne tombera jamais baninga na nga ba masa ba ye après mais Manuela kitoko azali na kati ya terrain ye moko azobunda ni amane tumba po Manuela kitoko lansaki défi mutu nyonso amoni kaza na sima Chantal alinga cha défi akota na video na zawa na pona ye donc mutu amoni pe attaquer Chimène Kela nga Manuela kitoko na zawa na pona ye donc jezo kende bongo na zana Chimène otika na Chimène ko défendre Chimène po nga bo banganga nga bobanga na sens ni nga so na fingi bino makambo nga na ofinga bino boye ko zongisela ngo Chimène na ko lancer na message avana na zonga na bino na zonga na groupe na bino Chantal illettré Chantal illettré comme yo omani monde rando bande ko bolanda biso monde rando ya monde mafinga
o fingi to fingi yo o amoni aleki muninga na makasi po Chantal obenganaki la reine arando mais mi José ya botola coupe wana alekela na maloba po Chantal oze loko toza mopepe oza mokinza illettré so bomona nga na odasukela o na bai na omemo tina suka po Chantal akokaka mafinga te Chantal yo linga yo fingi batu bavandi batali yo to bakimi na bango video kitoko mfi ya défi mwana oni Brittany fi ya teti na makofi naza na beauté naza na taille naza na nyonso naza na bana naza na ndaku naza na bakar naza mutu lokwa Chantal fi mo yelongi mabe obandi ko intimider Manuela kitoko banda obanda ko intimider nga bandeko na nga lelo na yebisa bino bomona ka mafinga mutu moko bonga Chantal Ibola la reine Gesso na kanga internet ngai na banga yeloko te mais Chantal Ibola na yebisa bino moninga Manuela bango ba ofinga ya Manuela ezo o bango ezo denda ya Manuela pena to bolbake afinga kana en ponga so na vanda na o sexa mutu te nga so finginga non ya pena na vandelo na kotselo face na concentré yo o pena bobenga na en na fingo na niveau moko na yebisa bino lelo na chela bino ba audio tambolo ba na finga na en bokosa te eza mwa mobali eza na ba film suso ba swani na mwana mobali omona mwasi akima mwana mobali so boswani nde na yebi bolanda explication pona ocha ba audio lelo ya ba direct osalaka nazaka na mwana mobali moko kana ngambo wana pisika bazali ya muluba ya finganga pena ba biso ko afinganga soke za iba film suso ba complexé et so kata bilambo ki internet tellement nga Manuela kitoko na bangaka mafinga ya mutu te ni mwana mobali ni mwana mwasi ni ya koko ni ya jeune fille garçon wana nazotanga lelo kombo na ye lelo zena lakisa bino na photo ya garçon ngo garçon wana na finga ye na ngambo ba Chantal Ibola basangani na ba Chantal basangani na ba Robin Ngele bavandi ba otindela ngai ba audio ya ba intimidation na vandaka na lali na lamuki lobby tala ba audio sko garçon yo finganga o sala ba video chaque tongo donc bandana banaf na finga garçon na inane leka mais garçon na finga nga chaque jour na kiparate mais nga Manuela kito soka na ina bombarder moko ya en garçon na kokite akati bilamba kokite boka no ba audio yo tongo finga moi so finga ngo kasi okimisanga nga so finga na obengo na kundulu pente no ya o récupérer na vidéo siko to swana na yo na video yo cha nga tongo midi poka mais siko Manuela kitoko alelisi mukolo moko azolela na minute ya lobike nde to yaka poto to yaka koluka mukolo na siko alobi ngai na mbongo apasa teka lupangu na bango mais anzimi mafingo nga na finga eleka te atindeli nga ba audio boyoka ba audio batindeli nga donc so eza ba yuma ba toro ba mbakasa oleki libumu mwana mobali wana siko aza sportif atindeli nga ba audio poto swana na ona maloba na ba video mena lakisi yo ke nga na Manuela kitoko na finga na ena memom dans na matisa jidoka moni jidoka na matisa nzeta mbila veut dire que jidoka akoka injire na ngate donc jidoka na lobi na ba audio ne ke anzimi azanga ta lola akenda ta prison po na nga po mafinga ya Manuela ele kaka makasi soki Chantal Ibola azokima ba wana misusu ba mike bazokima po bayebi ke Manuela kitoko très dangereux na ko fingo donc so na fingo ko bandolo tanga chaque jour siko na yo kisabino ba audio na la kisabino na photo ya bato bokanelinga bakanelinga batindi siko mwana mbali moko ya intimider Manuela kitoko papa otuna gite nake na elongine na lakisa na elongine po boyeba elongi ya mutu nini na otia audio ya mutu nini na otia bozela nake olukela bino bozela malembe azwele photo nini na lakisa mutu nini oyo Manuela kitoko aye kofinga oyo intimider Manuela kitoko Sanza photo ni azalaki awa pembeni nanga esika akei ekaboli nga na ye na ba hero yo Manuela kitoko na poto na 2020 ozaka na batu bobangisaka batu baliwa liwa omoni liwa nga tellement na comprendre na timbelelo omoni liwa mutu nyonso
akoleka na chemin wana ya liwa siko tellement biso tout akoleka na chemin liwa nga Manuela na banga liwa te na banga rapete o mutu po benga kingo intimide nga ye liwa ale Manuela bandi ko banga na olakso ki na fille ya têtu fille ya tembe fille ya dessus eloko sale koti te kotikala kokota te oh Kobi na miso alelo Bolimbisi ba photo à rendre kitara tellement assez ba photo à rendre kitara tellement assez alelo tokobi na miso lelo okomatanga na mokongo kotisa bimisa kotisa yeyo na moni bandeko na ngai yeyo na moni muta intimide nga mikolo oyo yeyo aza lokwa mwa zoba moko lokwa bana mamingeni Ryan na wana mususu tubilando aza lokwa mutu azanga minu liboso mutu intimide nga yeyo boyebe mutu atindeli ngai audio soki si audio yeyo o intimide nga yeyo pede mo bo garçon mo salite o atindeli nga ba audio yeyo ba photo 2020 yeyo garçon mo ya salite mukati mbila soit disant maître azala ma belle état là Jérémy to beta liso o mwasi na ye Thibaut akula makoko o basuki ya pembe leke koma basuki ya se ya makunze koma pembe me koma orange Thibaut akula mwasi ya kisita abota te yeyo Thibaut akula yeyo Jérémy ependa motema ya Thibaut akula boyo kasiko histoire ya couple oyo Manuela kitoko mutu akaboli bango rando boluka ba problème bo sisango babi rando tango yo ngoyo kota makamu na loyenge Manuela kaboli couple ya Thibaut akula na Jérémy mutu intimide nga Jérémy to kana ba audio avanga na continuer na kesiko na ba audio Manuela kaboli couple ya Jérémy ependa na Thibaut akula bomwa kana na finga Thibaut kisita abotaka te amela milangi makoko Thibaut basiba etro na ba maître belé ba judo ba botisa ebanda même Jérémy ependa okoko botisa Thibaut akula te mais na otchela bino no ba audio boyoka ndenge Jérémy azo confirmer bakabwana na Thibaut akula pona nini mafinga Manuela leki makasi Jérémy akokite couple kufa Thibaut bengana Jérémy na ndaku likola Manuela kitoko couple eko continuer ko kufa information eza nazongisa bafle fo boyo kango na bafle po intimidation ngo eza chaud so bozo ka te bolobi bandela ponga na tanga nga na lokwa iletra Chantal te boyo ka sikoyo ba audio ya Jérémy so boyo ki te bolobi Manuela balus bandela yo na zoyo yeba yo na ngai yo ma fokota mabele ngavema yo na ndima kuna kene prison pona mukona kozwa yo oyeba o comprendre yeba atandenge nini ngano eza guerre sera longue et historique ebi guerre ngana yo ozala longue et historique vraiment yeba na mutema na mutali boso o na obuma na poto ezala yo yeba ngolelo mais yeba kaka mukona kozwa yo so na kutano yeba ki mujur wana okota mabele oyoki ozala kutata na muta obenga te o comprendre mukona kozwa yo olapa ngaka mukoto okutana nayo un jour omona ngabo na bimelio bien na zui na bimelio ka boyeba ke jour wana fo yeba ke ok cimetière oyoki yeba kango o comprendre fo yeba ofinga wana Thibaut pamba sina boya ye nazala so na ye te na olakisa mwasi na nga azaka na ye ndele aleki yo mosika
Ok, même Chibwano Finga. Comment ça vit na yale ki o musika? O comprend na zala kus na yete. Na l'action mo stanga mundele aleki yo yo libola mama na o. Libola mama na yo mukona kozwa yo. Libola mama na omoko to continue kaka. Ibaranga follow tanga mukona kozwa o. Yo olapa. Omoni crime liboso eza na poto pa ba congolais ba bomi yo. Ana France na bomi yo na vanda ka 5 nga banawa bavanda yo mukona ozona ko boma yo. Bola mama na mukona ozwa olapa. Bola mère no mukona ozwa oyeba. Bola To bandeli boyoki to boyoki te. Boyoki to boyoki te. To bandeli. Yo na ozwa yo. Yeba yo na ngai. Yo ma fokota mabele ngavema. Yo na ndima kuna kene présent pona o. Mukona kozwa yo. Oyeba. O comprendre? Yeba atandenge ni ngano eza guerre sera longue et historique. Ebi guerre ngana yo. Ozala longue et historique. Vraiment yeba na mutema na mutali boso. Oh na oboma na poto ezala yo. Yeba ngolelo. Mais yeba kaka mukona kozwa yo. Ah. So na kuta no yeba ki mjour wana. Okota mabele. Oyoki. Ozala kutatala mta benga te. O comprendre? Mukona ozwa yo olapa. Ngaka mukoto kuta nayo. Un jour mona ngabo na bimelio bien azui na bimelio ka boye ba ke jour wana foi ba ke OK cimetière. Oyoki. Yeba kango. O comprendre? Foi ba. Ofinga wana chibo pamba sina boya e nazala suna ete na lakso mwasi nanga azara nae ndele aleki o musika oyoki même Chibwano Finga. Comment ça vit na yaleki o musika o comprend nazala kus na ete na lakso mwasi nanga ndele aleki yo yo libola mama na o. Libola mama na yo mukona kozwa yo. Ibaranga follow tanga mukona kozwa o. Yo olapa. Omoni crime liboso eza na poto pa ba congolais ba bomi yo. Ana France na bomi yo na vanda ka 5 nga banawa bavanda yo mukona ozona ko boma yo. Bon. Bola mama na mukona ozwa Jérémie Ependa. Jérémie Ependa pona vana ona banda na banda osolula yo. Libolo ya mama na yo oya kufa ebimisa bankusu na cimetière. Nière ya mama na yo ekoma cuir. Omoni libolo ya mama na yo ekoma cuir Jérémie Ependa. Libolo ya mère na yo moko oya kufa lisusu fois 10. Donc libolo ya mama na yo. Omoni ba audio oyo. Bandeko na ngai. Bino batu bokanisaka poto eza ya batata na bino ya ba mama na bino mutoto finga ni yo po finginga. Jérémie, ta muso kanisi yo vandaka na Lyon. Manuela vandi na Hollande. O tindeli omoninga nga pena ko na biki saka monta Chantal le tolo ba Chantal bola okende prison boloko. Ezalaka ba preuve mte kanisa eza ma finga te. Omoni audio oyo tindelinga. Ta muso kanisi Manuela omoni na boye ko ya lobby. Les mêmes jours aba audio na yo. Na ke osa elona nu ba enquête. Jérémie Ependa komone Fouamba Alliance Jérémie Ependa. Jérémie Ependa ozana nu sans papier. Osala kana mukanda ya Freddy Bouta. Freddy Bouta. Omoni nga Manuela na minute nde na ye na bona relaxa photo na yo. Freddy Bouta so lingi mukanda no ebeba. Ndengo defisa soki Fouamba Alliance Jérémie Ependa sans papier. Au vendara na immeuble ya 15e étage. Donc pour okota na on ndaku no place okota il faut ngunza ma poso mutamula yo kokota te faut ngunza ndaku no bangunza ma Jérémie Ependa ezanga sincère na 15e étage. Fouamba Alliance Jérémie Ependa.
omoni ko vrai kombo na yo omoni ka ba audio oyo intimidé nga pona bino ba congolais ba bleda boye poto lelo na lobby yo omoni Europe eza ya tata na bino ya mama na bino ya noko na yo omoni loko ekangiso Jérémie pananga eza ba audio oyo tindelinga ba audio pendo yo omoni mama na menace ya mort donc obi ke yo Manuela sok elo nga na lingande yango nga linga ba intimidé nga avec épreuve parce que tant au soin na yo na enregistra ki na longi na yo tant au soin no pourtant yo tindelinga ba audio nga na bengo penda ba appel na bengi Jérémie Manuela moi sa tembe na benga e caméra bo yamba na bandeli sous 3-4 fois ayambi nga na yambi mba mo Jérémie libola mama na yo libolo a mère na yo ya tata ne peso kando ya lelo na lobi yaka donc Jérémie loko ekangiso pa na nga fuamba Jérémie alliance Jérémie penda ba audio oyo tindelinga yango nde na okangiselo na portelo plainte oye ba rateka nga mobala zaka na Paris na yaka Paris na ko portelo na déposer plainte na Hollande na déposer plainte na Paris mbeli wana Jérémie penda il faut ekotanga moni mbeli oyo lobi sko yo za maître mais yo lobi ke ochanga mbeli yo faut okata moni mafinga na finga yo handicapé Jérémie abuataka handicapé abuaka lokolo Jérémie abuaka rabo otambola lokolo kilo handicapé maître handicapé Jérémie penda Jérémie omoni yo mitwa mabele wana ta elobi Dani Jérémie aza tala mabele maître aza na mabele yaka na melo mabele wana ndongo kosa oke Manuela ya ozaki ex nango mona ngate to mona na te na vie mais na komaka mwasi no na mulimo ni ya ma procédé ndengo kosela Landrine omoni Landrine azaka na Lyon yo basi nyoso ka yo lala yo basi nyoso yo leka nga omona nga te mbolala nga na ba photo olala nga na ba video yo mobalo azana misuni ya mabela lataka soutien maître anzala maître handicapé Jérémie omoni ndenge chibwa bengani yo na ndako chibwa bengani yo na ndako pona yuyu bandeko nanga Jérémie pena tellement ko fingeleki na finga e mwasi na Thibo akula kisita Thibo abotaka te Thibo kisite leki ko finga benjira Manuela leki po nga bopesa nga ba défi mobala keye bana bakei bana bazongi tellement ko finga Emmanuel leki ke Manuela nyonso ba défi tout achangona akokisi ba défi na yebo pesa kiye siko ebongo bino Jérémie penda na mwasi no ya kisita okufela ka ba mbongo makele mba Thibo mafinga wana Jérémie handicapé akokate asala nini po Jérémie tanga zaka na Thibo tellement Thibo matrice ese beba ba maître tout ya judo ba doba Thibo akula ba doba ye kuna na ba to judo esala ke matrice biloko nyonso akache beba loko Angelos e beba loko Frida ba Charma e beba loko la mairie identité basu ekiri sentir a Chantal ba kisita ba mela milangi sikoyo Jérémie akokite akeko zongela fio abande ko bima na ye wana yuyu satonge po yuyu ya mwasi na yuyu wana obotine po Jérémie asente isu yuyu po yuyu wana ba video mo circulaka Thibo akula zo bunda na yuyu sikoyo Jérémie akeko sente lisu fio wana kako abotisaka liboso parce que maako ko Thibo azobota te kisita amela milangi. Donc yuyu na minute yo ba bengani Jérémie akeko kota libala pa yuyu kuna azana zemeza ya koyindo pe mbwa boyi Thibo asiliki lelo so nazo finga man internet pa mona na Manuela kitoko poza zoba mbala jingi yo Jérémie yuyu na yo lisu moko toboka za lisu moko za na problème lisu lokwa lisu aniao la kisa biso photo ya yuyu kosi na mundele za mundele te yo mo confirmer na United Thibo to zara isute tanto swana onga na koma na yuyu moni fio babundaka na Thibo ngane na koma na yo moko zolo balanga tanto bengani to swana zoba mobali moni mafinga ndenge swaka yo Manuela yo libala na nga ekoma na ba problème mwasi na nga benga na nga likolo na yo Manuela oui ba bengani pona lakso ke Manuela kitoko na finga kitoko mafinga na nga pene botaka mbuma talaka ndengo katani Jérémie lelo ko sente mawe pona olongola ka défi Manuela fingela mwasi kisita Thibo botaka te Jérémie oboko la bana bambanda bana ba maître mususu wa jido ba seka ka ona Lyon okoki ko seka wana te oke ko sente yuyu e yo kani quand même to si petit na nga Jérémie penda yo tala Jérémie o maître moko salité o ya lokwa fanatique Manuela o Manuela na approchant na pousso pembe na ba finio sa rando yo Jérémie mukala na nga zoba na nga petit moko nga na pano peso ba passe to ya ko soutenir émission na ba maître mais o baby sa émission ba maître likola ki songi
mikolo na rochelo na mi fait d'hiver tibo akula boti kisita mela milangi mwasa mela milangi nan boboya nite oke bota libanda papa ebongo mbonga makele mbotika ngo na nani nana kozwa mbonga makele matibo Jérémie Penda PD mobala handicapé boité yo ka so bosangani na ba robingele o mo neto sala robingele libola mama na libola omoni Rebecca libola mama ya Rebecca libola Rebecca place azala mabele robingele Fabricia tala mwasa munene masoko mai ndumba ya Paris loko ya Chantal libola bino raso botindelinga Jérémie Penda o maître mo yo Jérémie il est les maîtres loko nyonso ezaka na niveau nango yo na yebi yo Jérémie Penda handicapé moko bo salita mobali waka omoni yo na ba trésor donc ekiri mo na mibala ngo mystique Jérémie Penda salité donc moi si na Chantal ngo obo soki Chantal obo zana ekiri bo sangani mutu amalonga zate wa kolengisa Manuela kitoko azate Jérémie pour Chantal na bana basi na olalisa na mibali na lalisa yo ochaka nga chaque jour le premier ti le tense nga so na yera na becho moko alo yo kati blamoko motindela ngo sopi yo ma finga internet suki na internet me yo kokito e bagarre Jérémie nazana na ozelo na olak so ke moni ba audio o téléphone na tindi pena baba o ko lelo téléphone nge kokwe na mai mutu tu azana ngo ba entourage na nga tu bazana ngo o pe nazana ngo na video etikali Jérémie sia nga Manuela nazo zelo mkoto okutana lelo na lobi musika yaka tapa mama bana bizengi amemo attache nga yako changa mbeli yango zoloba so za mobalo za na mabindi o voyager na mukandani sans papier Jérémie songi obebana na batu nyonso na Lyon obebana na baninga nyonso na rando ngo pe na mema yo basi tu ya rando obebana na bango oswana na Chantal ofinga Chantal na video oleka kuno tonga Zosia oleka otonga mama bizengo oleka otonga nga zoba mobala string Jérémie ana la eto string mobala mai ya zoba ya songi rando yaka ba connaissance ba sango rando oyaka na rando okenda ka obebala na bana basi nyonso mobala songi yo inflammable oyato fula yo oleka pa ba fitu ya rando bazaka na succès mais otala maraka à 150 500 vies to batu nyonso basali réunion na ba page basali réunion ba kabolo potala ma yo handicapé zoba mobali salité mobala na bangenza la kati ya masoko olalaka dani amona bangenza nie na masoko no Jérémie libolo mama na o Jérémie Penda masoko ya tata na yo makata tata na yo Jérémie Penda zoba mobali imbécile idiote yo mobali yo Jérémie yo mwasita mabele misuni mabele kabwe Jérémie so azoki mambang mabele zo ninga na kabo ezo ninga ka mabele mai Jérémie mabele mai muto yo mono ko lengisa nga Manuela kandengo sans papier lupangu na bino kuna boteka kana ba rumbu po lelo oya poto yo oyo ntimido changa mbeli yo changa mbeli nga banga te yo changa mbeli yako chambeli ba oba mekaka lo yengi ako chami José bambeli basuka wapi bazolela wapi yo oya poto mawa lupangu bateka mbonga lupangu nano zongisa te Freddy Buta ebemba mama na yo moni mukanda na o Freddy Buta nako kende nako baby selo makamba mukanda place Jérémie asalaka illégal apesa 20% ya salaire na ye soka sali apesa 20% Freddy Buta libolo mama na yo omone na sabo na oyela bino mabe comme yo Jérémie osala non na mukanda mutu ba pesa ope en plus parce que Jérémie ozana sursis na mbila ya 5 ans okosimba mutu te papa na ba audio na sursis ya 5 ans ozana ngo nakosepelisa yo Freddy Buta omoni muto pesi babani nakofinga na bakiti na yo Freddy Buta na mwasi no na bana na yo na posa ko omoni mukanda na ko baby sela o bulo Jérémie Penda libola mama Freddy Buta o pesa Jérémie mukanda sale la rango illégal moko boye mutu mo aza illégal mekana ko ya Hollande po Freddy akendaka kaka asali test na bulo na bino tang banzimi yosko koma ko kende me mukanda Freddy vandaka na porte-monnaie na ye so Hollande wana ko yango na mukanda nani po yo zele longa bizengi kuna tang oya frontière pa na biso ba contrôle e Hollande ka so atale longi wa Mongol ezata pas même ne longi mona Freddy Buta zoba mobali nyama salité mandefu salité za na basili mobala bangenza Jérémie Penda zoba mobali masoko no solo
masoko solo Jérémie masoko ya mama na yo ya tata na yo mabinda tata ne bimisaka babuto solo ya mabinda tata na yo oyoki na batata mwasi no libolo ya bamama ya batata mwasi no ya mama leki no ya papa kulutu na yo na petele pena na posa oyiya Jérémie so oyiye to mobali to na mabindi te wana makata te so mobali yaka yoko chambeli wana na tambola kana libre na tambola na oya na zozela yo lizoba mobali nyama yoka so sangani okomi ke ba Chantal ba partager na illettré mbo tala mate ba salo bo tala mate yo ka so fini manela kotanda kuzoba toro yu mabanda yes yo ka si muto yo mona te to vanda na lion ba tutu bo vanda na lion ba maître tu bo vanda na lion to zara na bango muto amona nga zate nanu na koma lion te tout le monde ba yebi me yo pede toro yo ka se so yo leki okosi Manuela yo na mona yo oya lion na yaka lion na butu na mama na bino na zwaka avion mama na bino akufela kana ngo bemba mama no nya libolo mama na yo yango na komela ka lion ni ya mafonoko yo ka se so lobike Manuela kitoko yo na lala yo ale Manuela zupani soko lala nga senga na sibara na masoko zoba nyama bolola mobali tout fino nyama Jérémie Penda sia Manuela yo na ko boma na ko chaumbeli mais yo za maître so za pena vrai maître so kute na ngoluka mbeli to fo buka nga moni maître lo bana o buka yo na buki yo na betio likofu mo rekangio lo ngine trésor habitwa binisa Chantal Libola makila na lisu ale yo vanjo Manuela intimidation ale Manuela lengi eza na mwana mobala ko intimidaka ngate nga na préféro ko tsanga mabele mena ateti na kufi teti omoni ba benga babola teti tant na osime na osali kamuna nga na mama na teti na ndimo bare no nga mena senga pardon to ba fio ba senga pardon te nga senga pardon facilité nga na teti alibela Chantal Libola na internet na senga mutu pardon te ma senga Manuela oyebi pardon Chantal Libola senga na mokili bo senga pardon e banana privé pardon e banana privé bo tout na Chantal ne na petela na privé pardon e banana privé nga Manuela ba sakana na ngate nga batinda ngate nga na zara na tala ka bona misu me mama na yanke ngana nzimi Jérémie muto bookinga peno bookinga na senga nga pardon te sala lo mutemele ke bon ko bare muto ya na ngo je muketi o beta nga li kofi mona tolo beti na kingo becho bambinga mutu na sima na daye liwa e ya na ngo nzela mutu nyonso ana ndenge na okufa so nga na okufa na rando na ndimi mais pona senga pardon po muto abangisa nga jaja donc jamais Jérémie wana siko parno na longoli no zoba Jérémie Penda masoko solo libola mama no do yoku no yeba te na loba no nini donc chiboku tu komba chiboku tu bapesi chibo mukenzi kisita mela milangi mbanda boti yoko bota mukoni chibo yuyo esa boti mbanda no yuyo boti chibo yoko bota mukoloni chibo ko bota mukoloni mbanda boti chibo yo ti lelo bota kate banda ba mettre musona balala ba siba oti lelo yo zo bota te mobala ke obakisa su mwana kana mwasi wana beta kio abakisi su mwana na ye mawe Jérémie omoni mafinga eswa kwa oboko la bana bambanda eswa yo donc yo na tio mupanzi na ye na mpana yo Frida ba charme soki Frida ba charme wa zalo kwa tono ya Michelin Frida ngama ne la talanga ne na telemi Frida oh mama bana 5 na sumba bana 5 omoni nga mama bana 5 na bota bana 5 Frida yo bota bana na mokili te yo bota bana na samai batu ba bota normal na mokili boy yo bota bana na samai Frida yo bota bana na samai mami wata Frida yo ko lobela kitoko moni kitoko nga Manuela na kumisaka na sopitala litre ya makila ya bana pona binisa bana na mokili Frida yo kumisa bote minu pembe olekisa ba bicarbonate na minu ekota otina libumu ekanga o mabota olobela minu Frida talanga na mona ko swani sa baninga na internet nga minu pembe nga Frida je suis belle Frida oza matama lokwa mutameli saki ya mungwa siko ta nga Manuela kitoko mama bana 5 minu pembe vrai chéri na botaka Frida omoni mobala zarana mobala avandaka no na ndako abala azai oza étiquette a pamba ya Frida étiquette a botaka te kisita mwasi okasi mibali na biso ba congolais mwasi ata neti ngama ngande na mikumsa manina mwasi kitoko siko na botaka te papa mama
waka lokwa mwa milangi moto tchaka ba whisky na vitrine ba fleur à décoration hôtel maka boy na ndako botela mobala na mukoni amela milangi tono amela milangi Frida kisita yo oleka na balo yenge ngam na finga ki eza chimeni te Frida ngam na finga ki o Manuelo mela milangi na ozelo yo kumisa nga Frida kitoko nga Frida ba bote mutu abota to sota tala mutu abota sala wale na butu na sa mai mami wata Frida ba charma mabunzi tala oyaka osala ki journaliste mboyeba na kaka te inflammable Frida ba charma libolo mama na Frida fonzele vraiment il faut bota moi s'il faut bota nzamba sala moi si na mokili il faut mema mo lenga zemi nala lenga zemi za nde lengi boy ko bota ezala kelenge Frida, omone loko. Mama, pa Johnny Mai. Mama, na vanda nanu mama. Na vanda. En tout cas, ba moyo eleki makasi. Frida, yebe lenga zemi. Moi ça zema vanda ka panti makolo boy. Manga. Frida bazeme kenda wapi Frida tika okosa mwana mama leki na bino azaka mwana no Frida. Moi ça yebi ate lengo me mazemi te mama libumu yo na oza na bakse ya super John 6e mwana. Libumu ezake lengi mona yebisa bino wana otambwa kabo. Frida, moi c'est kitoko za ande boye. Moi c'est kitoko me marazemi. Moi c'est kitoko botaka. Ayebe lenga inge. Siko na ke maternité. Pasa bota. Nazoya. Pasa bota. Mama na boti kobote lengi oh maminge na saila nga video Manuela boti kobote lengi kozala mame lengi kosakana mwana kobote lengi Frida ebe lengi o mazemi Frida elengi mo sa kitoko nde yangoyo o mi bebe boy bebe Johnny Johnny Mela Johnny Junior bébé Johnny Johnny Mela poto ama ba lambeli yo bébé olingi yo sokola Frida webine ba elenge o mi bébé Frida ngana omona bakoko na bana na bota na omona bakoko oh papa mbana baboteli biso bakoko bangonde talatala na biso omoni Frida vrenzele amuta mabota tanga na kumisa bino Manuela kitoko mama bana 5 fio aleka na internet a tout la ka nombre ya bana na net ba chimene kela net ba Zosiane Mondele Landula Fabiola Monica Makambu, net nani kipa masokele donc bazebele baorgazi Mondele biso batoto ebe lenga kozana bébé mo peso bana ngo bakomi siko alongwe ki bébé boya komi ko tambola zo bebisa biloko basani fwe pasko kana ndako Frida ovanda kana mobali bino mibale bovanda ka mibale bana te mutu te Zosiane Mondele ko sekate ndako ezanga bana ngana ndaku na nga babokilo fo bana ko Manuela ndaku désordre boy pona nini po ndaku ya bana fo ba kit na basani na ba loot fo pasko pena verre pasko ki nda mwana ko ici neti lelo naza na kana zotoka le Rosalie na ko ici kopo ko ici boy Frida kisita amela milangi lokola Angelo si Frida mone lo na lobelo so vandika na katia na toilette ozolela baninga nyonso na bana babenga bango mama nga msa bino babotola nga bana mais na saka toujours mama na sumba bana na mokili tant nazo kende visite bana na nga babenga nga mama yango nde lengi yo Frida oyiya oleka na loyengo za tala mabunzi owela kotelisa tioko ebelo beta na batonga na bakiso zo mela ya pembe kasi zo tufe kuna na katiti owelela beauté mose esthétique oza kwa mutu mo batia na vitrine moni yo wa décoration oza décoration mo bwevanda ka bolo kwa Angelos asani pe azwa mwasi akisita tant na lo ba entourage ya Chantal bakisita batutu bokanga ma Chantal wana bozal bino nyonso wala bosale kiraba kisita bomela milangi ba problème mabota mairie abota mwana moko alliance Marie Bongo
abota mwana moko biloko nyonso kati ekufa eloko nini ezopase na ekira Chantal neti nga Manuela nde na vandi boye na koza complexe ya mwasi moko boye Chantal Libola illettré oya ya poto kala aoteka ba tricot ya paradis eleka lobake ba tricot na bino ya paradis na kotindela bino ba t-shirt na bino ya paradis na kotindela bino ngo na ba agence to soki wapi te illettré lokwa Chantal abeta mama na bombe place na vanda ko na lekana libumu na koseka na diarrhée bimanga alobi boyo kasiko Chantal Libola atindela ba fanatique na biloko ba tricot ba t-shirt ya paradis eroya wapi na Western Union bandeko nanga banda na botama na vie na ona yoka ba erreur ya boete mutazo tindela ba fanatique bilambero ya na Western Union siko Chantal Libola ba fanatique a Hollande balobi tindela bango na Ria ba fanatique à Londres balobi tindela bango ngo na MoneyGram il est très bololé batinda bilamba ya solo nezaka mbongo te mekomi lelo agence ya bilamba kotinda koli Chantal il est très trésor à bicho pede lisoko efungwama mwasi na yo pena ba gaffe moko asalaka donc na yebi shoke il est très alenga Manuela kitoko naza complexe ya mwasi azelongi mabe matokolo nsoto mabe Chantal laksa biso katikati ya makolo no laksa biso nsoto no bien comme masquete olobela Chimène makambo makolo mais Chantal Chimène alekio na makolo kitoko Chimène ana makolo kitoko azana ba molin mwasi ba molin lobi mobutu ma molin likambo na molin mwasi likambo na nzoto Chantal yo nzoto kitoko Chantal lekio na nzoto kitoko na lekio donc na lekio na makambo belé talaka mwasi Chantal yo dégage akindoki yo pena ko so mutana kishasa ana posa ya poto soka moni makambo yo lakisaka so mutazana kishasa ko azana posa ya poto mutako dégoûter mutuko ya poto eza Chantal botala na ba jardin o na ebité so otali jardin o ezo mona neza na pays nini mwasi azo fingisa basi ya France oyo eza na pays nini jardin oyo eza na pays nini eza na Europe oyo eza na France oyo eza na France Chantal Libola makambo Chantal ko ebala na façade na ye omoni ba jardin Europe mutu soka zana kino la kisi jardin ba jardin yango yo omona ba place bien ko lakisa batu na image o lakisa mutu poto yango balobaka ndoki makambo nyonso zaka ya kindoki aya la muki tonga zo brosser batu munoko na ya solo abwakeli batu na direct moi c'est salité au jardin yo ko lakisa batu omoni ba jardin ba lakisa batu yango yo opesi na mutu azana kishasa elenga ko ya poto mais Chantal tellement zaka ndoki tala na place Chantal lakisa biso place savanda salité sale fille faut te comprendre yo moni niveau Chantal batu boye bakate Chantal azana niveau te muto yo aza classe avant na pena Chantal oza mbokati pour moi so aza fille de classe ou abulaka lix akosala ta ba influence a masquer a lukana mo ba place mo moninga Manuela banana bando sa direct tala omoni place na vandi cuisine na boka na mwana fida omoni place muninga lambaka ola kisoke na o dégager propreté na tcheli bino cuisine à pembe parce que pembe nde makambo pour moi si ya propre ba yeba ke na pembe elamba pembe eloko a pembe et présentera propreté ce qu'on a nombre bana 5 ngana za na bango mais cuisine ngeza pembe ce ko pembe ne zolo bato lambaka to kalinga ka to sala ka ba blogo ebele ba dege belé Chantal elongino ka ndengeza nde makambo no ezalaka salité ya mwasi. Donc vrai chéri vrai nzele moni kitoko ezaka na façadité kitoko mutu propreté et bandarana na ndako Chantal déjà na internet okoka ko lakisa biso niveau propreté noté mo lakisa biso bo soto na yo salité na yo pour moi singa Manuela soki pa nangeza boy jamais tina ko daye na ko tikala ko lakisa bino place ya salité boy tende yo lakisa biso na internet kozanga ko yebe ya liwa ndambo oza pe na de toute façon na comprendre yo oza na esika moko te ya lix oyo ko lakisa biso fo lakisa biso bondoki oyo eza na kisensu na malueka na mbandaka donc bana Paris ba vrai nzela Paris o bozala ba jardin kitoko mo pena so bosali mo ba direct bo lakisa biso pe bato Hollande to mona ke Panama peza kitoko po Chantal o fingisa ba fia Paris to yebi yango ba fia pembe tatouage kabelo manzaka si le vandika bo mais Chantal yo dégage akindoki lo fia zara na Paris te
otambolo zaka pe petit abitinda ba fille à milliers mais ti lelo zalaka na salité des autres betara classe T faut betara classe nga manula so na place à salité bona okenda nga tala et pas ba voisin nga mindele na sala ta direct na pesa baninge lenga poto yo fimo à salité yo nga mna finga ki yo nga mna finga ki ornela mabele kwe mabele manzombo eza chimenité mais yo zo ya tellement zo banga nga Manuela kitoko motema John Sambi oloba pena baboya balinga bakabwani bazongani Manuela kitoko nga muna finga ki ornela mabele kwe ya omoni ornela talanga mama bana 5 omoni mama bana 5 mi pende ya mama ya bana 5 amay ornela omoni mama ngana ornela sko ornela zo mona la mukolo nanga nga na ornela omona na mukolo nanga me nga na sumbi bana 5 ornela botate mais ornela la tie lamba mabele manzombo mabele finyana ka boye mabele kweya sko yo lingo sala rando na chimene sala ni rando ngana yo to comparer bana tout ngana yo banda na ornela na tie Manuela banda na Erise na tie oyanga wana muso akeno tie o tie Kabila na tie Rosaline o comparer bana chimene poni ngaso na fingi bino mo fingi chimene mais chimene mwana chimene Kami aleki ornela na yo na kitoko Kami azo dégager kibo mwana azo dégager âge na ye mais ce que mwana na yo ornela azo dégager kibula ki mongando ya basi o basala kala lokwa neti na tina sali kala na bota bana 5 na sumba 5 na sali vie ce que ornela zo pesa ba a opesa yaya koleka nga mama ya bana ebele mama bana 5 Chantal wana mwana bo kabuleni makata moko bo kabuleni makata moko soit ki yo siko zeli mikolele kozongi na chimenga na finga ki ornela mwana alala kakabola li même makata na Chantal bocha baker bazo signaler vidéo nanga ornela ba siba e na trésor alongola bazemi misato ya trésor abitio trop de kosiba ornela pa abitio leki okimisa mwana na Saint-Ouen mama kuna vandi na studio mwana kenda na Saint-Ouen pona nini abitio alingi ko dobe adoba ornela na yo ngam na ofingo ya chimene te ngam na ofinga ngam na loba po yo Chantal libolo babi tant yo bengi la reine rando chimene to bien internet à sala rando te sko chimene a pembe nanga na côté li chimene nanko omoni sko stratégie bongo ya nango Manuela mukala chimene ngam Manuela roza mukala chimene te po ngam na défendre chimene ngam na zara chimene ngam na sala rando chimene azala te Manuela soda makasi po tina osala bo chimene opesa ngam malobani po monte chimene oyane rando te bokabula te muta olekate Chantal ornela zabula bokabula makata moko mwana no abuilisaka libolo po asomba mwa kabelo asomba mwa mesha asomba mwa nina abuilisaka libolo mwana na yebi makata batata mibima Kami azana mobali na age moko mwana na zwaka ba age mibali moko onga mama na kozwa tantine na kozwa oyo mama ozwa balala paye bobeta ba passe moko ornela na mwana muke bela maquillage omoni mwana muke maquillage ya poudre enunisaka mutu siko mwana bandi poudre po bana mike wona ti so tali poso ya bana na ngana okangelo photo poso bana il faut dégager poso bo mwana tant mutu atali bwa luli mwana siko mwana tondisi ba poudre ebele basili ka lokwa biso ba mama lokwa mingando na elateli wana bulati wana bula wana mwana te bula wa yo ateka niar trop ornela mobala ozwa libole se fungwa makopo wana libola mwa mukete libole sala kwa ba mami kolo akwa bana ngo bayaka pressé bateka libolo batala te ornela ngam na finga ki ornela zanga iza chimente zanga Frida ba charma nga bunga kototo ruti na makolo yo Frida tout fino nyama mobali no abala Frida esthétique à moi si siko yo mutu oyo Chantal azui Michelin yo Frida mutu abota tazaka na libumu plat azalaka donc yo siko yo oza obi Frida azapeka Frida obi ozala rwani Frida azana elongi loko le bembe bamboma ekufa kiliwa mai siko ba maquiller yango Frida ozala elongi loko le bembe bamboma ki yango batiango maquillage pona tayi na Frida yo bota na butu ndoki muta misala mabe
eleke olukana no olukana solution kangisa ta mbongo kene ba soigner na kati na ba chowana esika bana bavandi bazoleka te za boucher ba maya makidi ya mobali nezo okutaka place wana ezala bloqué mobali ata alali tellement makidi nyonso eza bloqué parce que kisita tu ekangama ezozonga sous retour ba mai nyonso mobali ne poli na nzela chowana place bana bakota kisita Frida Bacharma kisita manela déclarer guerre na yo yaka na minu pembe na bimiselo minu pembe yaka na longa kitoko na miselo longa kitoko yaka na taille Frida yo zaba tal ozelo kwa mamu bimba Frida na yeba to zara jeune fille auto zara mbiaka ozaka na age nini Frida na munoko kaka ya mamu bimba mukolo so leka na ba quarantaine azoko sapenga Frida na ma 35 Frida mukolo akrala moi si personne de ba 45 et comme obeta bane komi pe moi pasi po ya Frida et comme ma prière et belo la na ba église na lela shimene shimene ke ala ba kelos bodoka amutolika na shimene te muto amone la pe shimene azate kombino bobangi nga na zawa na kana jonker na nga na ko défendre shimene so ibo moni pe ke bato bazaka na Nantes fio bozolo ba ya Nantes wana Berta so na bengi Berta zo ko koloba ta ko sola ta bia yebi yote Chantal a solo la na yote lapa kombo na ye wana Berta mutazolo ba lapa kombo na ya yebi yote bo solo la te lapa kombo na ye donc ozana eloko te banda yo vana na baninga il est très bololé ozwa eloko te ozwa te eloko mota baninga okomisiko ko luka bato Nantes wala mutu azata koleka o azape mwasi atembe na Nantes alali alamuki Manuela kitoko ana simana ye o ako déclencher guerre yo bolingi bino tubo sangela Chimene ngana tikate Chimene batamia Chimene sko batamia nga Manuela na ye omonite zoba ya inondation alobi mais Manuela kitoko azaka ka Yesus ko défendre Chimene na kozala kaka wana il est très zonga classe comme on teka bilamba teka de ba t-shirt wana pona ndenge ba okanga ona boloko o Chimene yo pesa nga explication boloko il est très explication ni yo lingi Chimene pesa yo oyo kito comprendre te eloko ezo kangisa yo eza mafinga auto finga na kate eloko ezo kangisa Chantal il est très et ça ba preuve o mone eloko ba bengi audio vidéo photo yango eza ba preuve o ekangisa ka mutu direct yango mte ekangiso Chantal donc naki oboyi ko keno gauche na kubo keno droite makambo ekangisa yo eza mafinga te eza ba audio eza ba video eza ba photo biloko ezo kangisa eza biloko moko eza direct mutu po ya ko défendre yo Chantal Ibola azate omoni batu tout et comme ina ngambu na yo pe bazokende kozwa batu yo bakozwa ote bakokanga yo bongo tanga Manuela kito ngana ya koloba makambo na yebi kina réaliser ngote so na yebi kina réaliser likambu te na yakate na yebi loi siko na loi na yebi biloko na zalaki nango o epesami de ya Chantal eza ba arme ya makasi o Chimene na zalaki nango eza ba arme ya makasi kosala complot esika balingi baboma mutu yo zalaki leader ozalaki mo grosso yango ekokangisa yo yango mikolo salaka no ba video salaka ba video sala tika mwasi ya Robingele aya kolekana Robingele Fabricia lekaka ba video po Chantal azokende fo luko tika muto tika kisita otika bambi mumba o azoba zobo nyama kwa alongolise ba bilamba na kati ba video otika nani Chantal il est très bololé wana kuna mama bizengi Manela ato fingi mafinga nina sikezate mami mafinga sikezate ya kalezate mais onga nazo fingo eza réalité yo finga bana bakenda azika na pondu siko yanga bana nyonso yo finga balobaka baebi kotanga baebi kokoma siko ya yo bana bizengi ti lelo bakobalaka te bakobotaka te donc mon entourage ya Chantal boza mpane bobimisa milinga so bozaki cigarette bo tambola donc milinga bo tambola mais milinga ebima bino na sima ba mpane boza boucher kuna mobala Chantal lisoko pende fungwama mobala Chantal Paris tout bayebi ke abicho basiba ke na lisoko na lifuni mobala mamingeni kuna mamingeni azola biso mobala kizengi mobali soka vanda vandi azobina che azobina mabadansa wala kusabatu lisoko mamingeni ozwa mobala zoba bisumba mode bisumba mobala chi jingi mobala sans valeur tata rando ya Modestine tata rando to remplacer mami obota bizengi wana bakolobaka te omoni ndenge ezaka ke mwana mobali
na ba âge ya 18 ans 17 ans fa ye bande balalaka mwasi ayoka bilenga kobwaka kolenga ko verser parce que elengi wana ezalaka so mwasi verser Ryan na tubilandu bayebi yango te bakoyebaka yango te ti bakokufa mami susi ya mikolo nyonso ntango nalobaka ko mami ngeni oza lesheki ya basi tu ya rando na makambo ya bana oeshua po yo komonaka bakoko te na Frida o aza kisita bino tu bokomona bakoko te Angelo si kisita komona koko te ekira ba kisita ekira ba mpani chibo komona donc chibo mususu kisita donc masola sikeza mami ngeni yo fo luka nde nzambe za bien pona yo ngala zwaka nga bana na luka pe nzambe na ndenge na nga na kundulu pe nzamba sali grâce bana bazongi yo sikoyo réponse ya bana na obakoloba mukolo nini e ngonge kobeta mukolo nini bakizengi ya mami ngeni bakoloba bapululu batikala ka foi Ryan foi ava foi Ryan fanga foi bana bakoli bakomi na ba 30 ans mais eloko ezate bosangani ba bizengi na bizengi bolinga tikela bino chimene bolia bo muta kolia chimene azate na zana chimene bokomi okomi tomoni mikolo tomoni musicien na biso moko boy na jour moko abeti 1 million de vies nga Manuela Kitoko na baketa moni na ndoko sala Chantal panique Chantal zo toujours panique o soka toujours panique ya Manuela nga Manuela Kitoko ne nazana ko sombaka jamais ba vie nga na kotala ma naturel nga na kotala ma selon beauté na nga selon longi na nga selon taille na nga na ko tchaka mbongo na nga te na télécharger na kati ya page po batu na tondisa 8000 personnes na te wana komi rando mbongo ya ba vie rando ba vie banana beta yi Chantal rando ba vie Chantal akomo somba Chantal so akati bo 40000 mama nano sombi ba vie te rolemba star na biso mikolo kongola timbeli makambo ba vie ya kosomba ba vie star na biso moko boy na journée moko abeti 1 million boti ko saka na batu bo mona batu zoba boko sa ba public oyo bayebi binote o bayebi makambo internet te boko sa public wana yo kati bo banda histoire rande banda yo kata mbala mona 40000 na tanga bi moi c'est longi mabe Chantal ato kati na 40000 na 100000 oza elongi mabe okotikala elongi mabe oza mwasi ya salite okotika la salite otala mandenge nino kosomba ba vie okolema po mbongo suka ekosila bo sutu keli ba vie okosomba somba bo chembongo ochembongo natalama owelela ka lokumu Chantal esimbaka te lokumu na osimba kande ngoza salite na ndaku salite mwa mbongo na okangisa na terrain po mikolo yo olongola ki mwa parti moto finga ki o salite moni ke ma finga na nge kota ko na longoli si o suki wana chaki lo wa free de bimiso ki simbi olongoli suki na ba ki simbi olongoli yango otikali na suki normal c'est Manuela Kitoko po na finga ki olongoli otosa na finga ki ornela oye mais okoye la ngabo ete oye la nde chimene otosa so na palolio oyo répondre on ndenge bo na lobeli onda ku salite na finga nda kuno salite mikolo comme longola alongoli mo ba papier peint alinga cha couleur mo place na finga ba défaut chaque défaut na finga obongisaka po eza Manuela Kitoko salite moi si Chantal Bola fonzele banda lelo ti lobby le chèque ba finio sur internet o nzamba pimela beauté pimela aspect Skongo sangana na zoba na kisita moko so azoloba komo loba lokozo sa defina batu yo Frida ba charma libola mama libola mbali nao ya ba para mbali nao o avanda na mwasa kisita na ndaku papier akwa mibala ba congolais so boswani longba kuno loba ngani mwasa bota kate ozo bota te suka mobali wana ozwelo mbanda ndenge Jeremie Pendazweli Chibo aki obota libanda mobala bando bota libanda po yo mela milangi akwa mobalo azana mwasi abotaka te mukola kozwa mwaka likangu mona libanda aboteli ye mwana libale kufiti po kolengela wana mutazo bota yo botaka te ba okeno wapi otikala no kabwe poupée la blonde masananga luzolo na kati Salman otikala ka bongo o Manuela Kitoko vrai chéri mwasi atembe fia défi kande na lobaka Chantal Bola mobu na zarano na yela repena Nathalie ke elo repesa ngaka na mwasi mwa elongi mabe siko soka linga dominer basi na internet o swana kana bato bakoka koloba te net chimene net mwasi a beauté image net grâce mise net ba gloire lang akipa ta qualité donc swana kana bato ba ko répondre te Chantal muto azapena muto ateti lo nga ba mi José ba Zosiano kimi okimaka yote
muteki mutumi ntaba ozotumba ntaba na poto otumba ntaba il fallait que nous na bato milliers ba bilongi mo ba staff ba milliers po bato milliers au moins fio aza fia milliers net ba ser nga vero mango ba organiser ba terrain ba bébé senzongo au moins ko senti que bato milliers pe baza no mona ke ba boss baza na bazo ya ba misambongo o ba terrain bato nzala frida o moi zo ba kisita mo boy Fimo azoba zoba bina bino bazoba zoba bokutani terrain ezaka ba faux compte ba sous-marin ba yaki sia mutabe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakwalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakwalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.